Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni, yo fina les amis c'est ça kitoko, les ana image à qualité, image ezanga likwanza. Le banda boni, yo fina les amis c'est ça kitoko, les ana image à qualité, image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. C'est un malamu de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga botonga fenzora. Les amis TV abisso mokoe. Babi papi mokoto. Président Eli de Matongé. Master Nangai, Master Célestino. Yo yebina lela au fort mon ami. Maman la site. Monde entier. Mama Sika Yangoyo. Les amis TV. Papi Mokoto. Sur le moteur la théâtre. Artiste, musicien, politique, sport. Les amis TV. Ça polémique. Papi Mokoto, travailler. Président Eli, il y a pas de tongue. Sauf que la tongue, tu es bien que sauf que la tongue. C'est quoi? C'est bon, moi la tongue solo. Oui, papi Mokoto. Biso tout. Total Rayango. De besoin. Olobani. Papi Mokoto, les amis TV. Ngana olobami ngite image qualité kitoko. Nabise makambo zawana. Yende makambo. Oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Sita image de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Balobi fait abisso. Nous yimbulik. Bon, nous yimbulik. Total Raming n'a pas les amis TV quoi. Et tout Samuel, les cas pour nos pèses les amis TV. Bon, il y a des gars ma solo n'est ça. Oh c'est kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Wa babi si tezaka moko les amis TV quoi. Babi biso tout papi loi ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas. Biso tout dozana na si tezama moko. Est-ce que ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Babi si tezama moko. Si tezama moko kaka. Si tezama. Ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Biso to bonaka siti moko mes amis TV. Venanga yo abora pour. Ya Naloba. Sakola Panza. Est-ce que la carte monde en Afrique aussi tu ne sais pas Les amis TV. Ba finga batonga bakanga pamba. Si tu ne sais pas nango. Les amis TV. Oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Bafinga batonga biso c'est les amis TV abisso mokoe. Ah oui, merci pour la fidélité et la confiance d'être toujours branché dans votre chaîne idéale. Vous avez tapé www.lesamitv.com dans votre émission, l'actualité du moment. Donc, actualité du moment, il y a Bino Yango. Donc, aujourd'hui, je suis avec la bouche autorisée de Maison Mère, la bouche autorisée de l'artiste Owen Ensemble. Ensemble, on va essayer un peu de décortiquer ma solo et à l'artiste Owen Ensemble et tout. Mais avant tout, j'aimerais d'abord dire merci à l'équipe technique qui soutient, donc qui travaille ensemble en collaboration avec les amis TV. Et pourquoi pas à toi là, je vois Papi Mokoto, mon rédacteur en chef, pourquoi pas à toi DNP. Quand tu en profites déjà, bonjour Papi Mokoto. Ouais, bonjour maman. Bonne nuit, santé. Ouais, santé prépare par la grâce de Dieu. Tomide à Souka 2018, moi, bilan n'est un des En tout cas, bilan est vraiment positif. Donc, d'abord, merci encore aux amis, les salariés. Depuis janvier, pour qui est déjà décembre. En tout cas, c'est un apprécié à toi. On a vu qu'il y a un box qui va te mêler. Au pays, tout ça qui n'a pas beaucoup de battre. Maintenant, les grâce à les lundis toujours comme les gens nous disent qu'il est déjà décembre. Donc, encore une fois, on a remercié les contis. On est la personne qui souffre. Au blessé, tu vas te mêler. Au blessé, tu vas te mêler.
blessé bato zoti pe bato ebele te nazoki bato ebele te donc depuis là 2018 on oloba nazoki bato ebele te di mwa omoni kaka ke omoni soki obimi ozongi ifo kulusa nzambe comprendre po bato oyo mpe na miniti oyo nde tosola bo baza na kati ya bakili na bango na bamorgue siko balingi bato lokwa biso ozo comprendre baoyo mpe batikali na course ozo comprendre batikali na course baki mpe bato lokwa biso donc c'est-à-dire si nzambe azomema biso bo ifo topesi toujours balongonia na ye tokumisa toujours ye mais donc naza makambo eza nakota mosala mpe eleki nao normal 2018 eleki nao nakota mosala kutu bato baotala bayebi baomona déjà positif donc mosala litongo makasi nasi yebi ntongo ya mbanga omonaka rendima nde ezala donc vraiment tomonaki déplacement ya tobenge artiste honorable tout le monde côté musique et artiste oui parce que tout le monde est aux États-Unis but vraiment voyage les vacances ouais but voyage d'abord ma maman au début que famille ils ont un niveau en Amérique donc l'exaucé là la libazakuna et puis maman la biso mon pasteur si déjà mon pata azalaikuna donc akene d'abord à kuta na famille et en plus là akene peut kuta na suna ba sénateur américain pour la stratégie ni kosola na bango vis-à-vis ya makambo ebiki ana kati sasa le roi de la forêt a toujours assuré encore une fois engagement na politique au osagi candidature na député na députation provinciale na nationale au autorité na provinciale tout ça na kimbanteki na national tout ça bon na niveau ya Kikuti il fallait kuta pe na ba sénateur ba sola donc asoli na bango kitoko déjà parti ya kuna ba sénateur américain ba soit qui déjà kimbanteki na Kikuti ba qui ont déjà la satellite. Parce que on a quand on est dans la satellite, la déjà bâti les temps compte pour photo ça atali pe na Kikuti donc kitoko donc il y a moi qui est là et puis ta maman qui a kuna kuta lekite mbamo ba sénateur ba yamie il faut regarder un projet kuta de la ba sénateur avoyer autant aux ba kinga na postuler na sala boy et pour faut arracher na loko pas que il y a déjà zappé de assir il faut arracher il faut banda dia bon ça ba loko mususu pour il va déjà que temps que non ça m'a donc après en haut à quitter Paris Paris ils n'avaient pas tout à l'heure collaborateur donc on a quand même visité un cadre on a musique il y a côté propagande il y a politique nous surtout il faut on passe dans un Paris ça c'est une réunion spéciale oyo kutana kina ba groupe nous surtout les soutiens na niveau WhatsApp ou ba fanatique nous surtout réunion ça m'a pas président Goff Kizola donc à Paris donc ça a ba groupe nous surtout les chanceliers de Ranson ils ont dirigé par le docteur Iggy Malongi Batiti quand il va faire des millions ba recherche la poétesse ba Alpha Mpoya donc il y a les intimes de Ranson donc les fidèles de Ranson tous là les vrais Ransoniques de Ranson le président Ridel tout cas le monde va vraiment biso de biche na Katagoma tous là 100% Ranson les joy de Ranson va couper les belles toi va président va aussi ko ba dada musica a président Donald Libre ça va président Ben Mukashaza va vie Bobby va vie so Willy Pensier va vie Bob Kinzo va ça donc parce que là il na bango après il y a aussi une histoire ça pour la partie maintenant normal j'espère que dimanche autour les gars tout ça qui na production makasi chez maman aussi maman Rosa na ville wana parce que le concert autobandi à dimanche oui production c'est dimanche donc autobandi on les escale les rois de la forêt à zokutana vraiment donc na ba public ni tout elingaka ye donc ça placement VIP ça il y a maman la biso mo aza chinoise maman Rosa donc on appelle ça les rois de la forêt cadre on a quand cadre de sensibilisation tu vois na kati to beta ba conseil roi chaque dimanche on peut que tu veux un tour boké ba bota bible non peut ça programme donc vraiment conseil les gars kitoko parce que là nous a la place les évoluer na Gombewa est-ce que tu as mis les gars kitoko makasi donc déjà samedi voilà Bibo no bitoke Bibo toke za production il y a to mettre na H de Noé na kata Bibo ça na Bibo donc déjà nazo beta déjà peine na ba fanatique tout balinga président le roi de la forêt futur honorable donc déjà tout ça on a pas
bato nyonso tu kaka donc parce que le roi d'Afrique aza bato nyonso tu tokoloba teke bana bibwa o bana kinkole ou bien bana masina ou bien bana to bato nyonso tu donc aposo olobi bongo omona mpe bilo Mustafi aza na lemba aza na besoin ya kuna siko bolongoli peut-être lembo mota kolinga ya te donc tous les fanatiques ya wenge musique à maison mère tokutana bino déjà samedi na bibwa toza na arche de Noël pour wana. Entre-temps, répétition absolument normal. Et continuer comme d'hab. Chaque mardi, mercredi, jeudi, nous avons ensemble à faire. Mardi, nous avons la police. Le roi de la fait sa chance là, on a bassi. Et surtout, pour le groupe, nous avons soutenu le WhatsApp. Mais mercredi, jeudi, les avons répétition populaire. Les avons le roi de la forêt, Ayoga fanatique. On a pas chef même le groupe pour futur honorable de la maison. Au BTS 520 gigas, jamais capable. Donc, on va MDD business fusion et tout. Alors, c'est peut-être Zemou ya femme, on est au même massif de chimon pata. Papy Le Prince, la bouche autorisée, il y a l'artiste Weranson, l'artiste Weranson. Si vous avez une propagande PCD bandi, au soukaka à côté musique, ça c'est bien sûr que côté politique vous avez. Là, ça rapporte pas voilà, le président Weranson. La haute du sala. Donc, il faut dans le barrage. Donc, boulot n'a pas sa bouche autorisée au président Weranson. Donc, Nazara pour défendre le président Weranson. Nazara pour défendre la nation. Donc, c'est-à-dire que Nazara n'a pas eu ça n'a pas pour la minute pour pas gagner bandi. Déjà, lundi, on a joué lundi, tu as dit pratique. Président Weranson, lundi, ça n'a pas de donc, bana himbateke bazo c'est là grave parce que lundi, ça déjà kuna. Donc, tu as la route pour aller à himbateke. Ça va aller à la kuna. Donc, Kolo. Lundi, quand il y a des zone, il y a un côté à côté qui m'a dit, team, propagande ici. Comment est-ce que moi, trop moi, Papy Le Prince, Papy Le Prince, la politique, comment est-ce que moi, trop moi, parce que mes colons, mon ami, quand ça puisse la politique. Tout exact. On a la piste donnée côté politique. Oh. On a la propagande. On a surtout kaka, on a tout président au Salabi sur tout ça. Donc, c'est-à-dire les gens lundi, tous en habitude déjà qui m'attaquent. Bon, comme président Bazo qui est maman au Vandana, on a bien qui maman on va nous faire la prise de m'attaquer. Oh, bon, allez, maman, les lotés, papy. Basé la gâte, tous on a dit, aussi ça m'a envoyé. Allez, maman, les. Basé la gâte. On aura appelé les bébés, on aura bien gazé, ce qu'on a bien gâté, papy, tout le monde est micro. Basé la non, basé la non, on a mis qu'on a comme la kingas, la comme la kimbatique, na mukula na changu. Basé la ngaswe na stili si makambo, pour na yozonga. Parlons d'abord des balles, tout le monde va image sur internet, Facebook, les réseaux sociaux, tout le monde va na ba plateforme, ba Simon na liboko, ba le ba menacer pas na tchao. Bon, moi il faut comprendre que biso to mesana déjà na ba campagne wana. To mesana ba campagne o surtout les rois d'Afrique imbangu. Makita nyoso ba kosala na kombo na ngai we masone ekosala. Na ebike ba ina kala donc ça ba makita mo ba fausse campagne au conseil la président Weranson le roi de la forêt. J'espère pas tout à sur le monde entier na ebike ba je vais samba la fière Bordeaux en talanga ba malaika voir Papy Le Prince ba talanga dans ce tal nos photos na omona que za photo au temps président na biso le roi de la forêt a sala accident na nzela ba eza ba biso la photo kala ba zo la ngo ba ti wana so tali même habillement na nsi avant de même jour au tango à sala accident na tango na ngo na au président Jiba ekotala au bazai na et papa na biso frère Patrice bazai photo na wana kala ba po ba c'est la moto fausse campagne les bazu yango batia ngokuna ote président bukale Facebook ba na tiangu ba se révolter ba buke liboko to moni président na plate na liboko na mbeta hôpital moni tiangu wana avant la poto batuni balobi finalement président va menacer car na tiangu to basiliki parce que akero postulé kota ntsele kuza kota maluku to ndeni omoni tiangu wana to ba benga tiangu ya mabelango is le roi de la forêt zo pas babimisi ba rumeur ebele président Weranson tango uti États-Unis abetaka tour à Pamba visite à Pamba tiangu tombé ba mama babimi ba bien tout cas président Weranson likanzugutu oyo zui biso ya to voter o déjà kala ba tutu ba bi to voter o déjà kala problème kasa kitia bien na ika otala biloa ya kopesa mbote mais na oya parce que ko yango lendi sko malambe bandi donc wana za ba ndo ba lendi wa dimanche bokola na ntsele lendi bo bandi
Oh, lundi ba moto petit. Pour le dos que là on pas dit. C'est-à-dire lundi de toquer malamon bâti. Kasi nga bena lundi ka lundi wana on a ba bagage na ba moto ki ofana on a bâti. Qu'est congé. Na ki na kuna. Ta presse va zo ki depuis ba. Zo mon quoi. Donc comment lundi mo pas ba nous vendre. Donc c'est-à-dire que les anango ba tout bota na biso na monde ça ba fausse information et ça ka baso ka ba salaire combo président Ranson ba na ba salaire campagne nae mais o ya nzambe za nzambe mutu aza de o ya nzambe za nzambe ba sauf que ba doit comprendre ba il faut pas comprendre que mutu non surtout azana droit zo comprendre mutu azana droit faut pas comprendre les rois d'Afrique c'est un patriote un beaucoup zo comprendre ceux qui pas monique était un des aboyés ngape fona tchadi ba fa tchadi ba parce que yo ka public le peuple on a pega mutebisi président wa so déjà besoin yo lobela biso tout ça faut pas na besoin na oloba parce que tout ngako mingi tout ça na besoin si ko peuple oyo ezo mona ke makambo président wa ranson a lobela bango peuple oyo sala wa ranson aboya bango te le faut azala bango fort et tamboli trop ba image ya plate wana exemple ba tu ba yebi na ba za lokuta ba tu ba yebi ba on ba donc et là on va créer que moi zimbité dans ba ba no créer le président oui rançon ba problème na biso so na biso on limité oh akenda ku kotala feta mwana ne ba lobi ku rançon de wa fo ya su Congo hote akini États-Unis yo kali solo na fiti plan moko zongo aye kutu makambo wana kuto ya kukosela makambo ya kusala nini wana obasalela kaida donc ba campagne na boto compagnie oto za na mai yo kosala mutu moso zo loba likamba mutu na suka cha via ko cha pote po muta faut Patrice Alobamo le lo côté le mape abo ba oye ko za ndoke ko loka mutu bibilo ndeza lobi ya kumate to ba bina tongo ko kamnya ozwa mamo accident akufa ba osilisi yebeza na maître de temps et de circonstances wazaïa ko jubilé éternellement qui est le Dieu azana yota mokanisi yo lobi okei yeta moya lobi mwana ngabila kozala zongwa donc c'est-à-dire makanisi na bango eza makanisi nzambe ti zongwa eza makanisi nzambe ti donc c'est-à-dire bopesa we raso le roi d'Afrique chance donc honorable na bino o na meneto a olobela bino ya provincial national na nyoso bapesa chance na nyoso na provincial national nyoso tu bapesa chance parce que yaza mutu oyo donc azana ba projet belé alors projet belé parce que bibo honorable faut ça ba projet quand même pour la jeunesse congolaise là où on sort na banda ko ça makambo ya jeunesse congolais lelo tipo postulé azam tavanda ka déjà na batu alia kana peuple na yo yebi alia kana peuple lelo ba obeta masolo ya mbanze kwa est-ce que ba janvier salama babina maman c'est vraiment pas postulé ouais maman qu'est-ce qu'on a kitambo mama tchela kitambo na province toujours na kitambo donc akuna na biso kitambo dia tomber tout kitambo biko babengi mama kitambo tomber na biso ba bien toka mama c'est vraiment pas tout ça qui va calabo ah oui là nous continuons nous continuons avec Papy le Prince là et je m'en profite pour dire bon anniversaire à toi mon grand frère donc Santiago Konde donc Santiago Konde bon anniversaire à toi John de Grâce bon anniversaire à toi là où tu es nous continuons toujours Papy le Prince Babi la bouche autorisée de Weranson de Maison Mère tout est banano tout est bello les pourquoi ba nous ba outre ya pas na bino so ba bimi ezara sala ka kine ba droit de réponse qu'est-ce qui se passe là c'est le scrap mama on a sur la table tu na on attend propagande en tout cas na lingi c'était OK to ça na propagande na lingi sur ça la propagande bandi au sel espo we raison na sur la propagande c'est la quantité des fois c'est la titre aussi sa propagande oyo autre sala oyo ya président we raison ndé pété na kotala likambo batu donc na minute na boy au sel na baccession comme débat tu na c'est la propagande là ko baksa mutaka mwana bi dans toi makambo zela obeta ngo sima pour le moment na zana na makambo ya président na biso ndenge makambo ebandi pour makambo ebandi lendi to bandi makambo monte ko fula isu bat na fula biso sikote fona sara oya nga déjà na minute o eblo umsusu na simba ngo o sigo tara pour ka lobela mutu ko ko fula te siko na minute là ndenge moni problème o to zana na minute ezaka propagande na président we ranson ça n'a rien à voir avec la distance. Au moins, pas tout sous. Bazo Lukaba baye aka pona ko disque ça de façon que pour ba Lukaba salir kaka komba président we ranson na ndenge o azo sa propagande. Ya ngo suko monde habiter na okota na ba jewana ti. Pour ces amis là lobela bango, est-ce que makambo to sula ya. Honorable bo sula, makambo honorable na sula komba ba tout sous ça. Eh boda azana kuna. Il est pas voté biso te bon sur to lobeleni. Donc problème est ça en les aviers. Batu ba comprendre que au bandi
pour biso nous a vous avez un parti opposition to ya majorité to bandi biso ka propagande déjà bino cause la propagande bandi XC to na bien na majorité na opposition bango nyoto baba tout moko yoka kasi on na biso et là biso te faut te comprendre na bato majorité na bato ya opposé yoka to so baba peuple congolais biso nyoto tout ça a besoin de voir ka keloko moko to défendre cause moko mboka ezala bien social ezala makambo ezala bo réussite mboka donc bato bazaka net ba haine que to moto haine ezala peut-être bata majorité bata boyi donc bo lingo yoka na te po biso to souffrir kana mboka. Si on biso pepe to kota distraction na bango. Donc to linga te to kota na jemo boye. OK, o mutu asala bo bino bo sala ka wa débat parce que biso to comme na besoin biso moni mboka faut batu mo biso nyonso to za batu moko ko to zo luka ka récite moko mboka ki de liboso so on parle le to bunda ba social ya batanga ba bien makamu nyonso to GF mama. So on va à jango yango moni to tika ba distraction biso to ozala besoin mboka na yo donc zala kuyeba ke na minute onde to ke na élection na ba kambo ibandi donc c'est-à-dire que premier souhait ozala na campagne ibandi zo on prend si une campagne vide mutu ta voter ba pelo mo campagne 8 na to mo sola ba mo souhaiter ozama mambo to beta masolo ke mambo mote to beta lisolo ke propagande ibandi oza propagande yo ngabo yeba ke o ranson ndenge ni abandi propagande na biso abandi propagande on lendi de attendre na kimbati wera za wera ye déjà ye mona mboku na ye wera aza honorable ote ayeboye polo bitango voter e comme nous le kana jiba matisi boy polo bitango voter comme luka na intérêt vinayi wera ndinga ye wana yo kana nde aye wana ils ont compris donc aye pour na souci à peuple aye wana te parce que déjà baji baza nango banda kwa no aza nango déjà abanda ko ça ko da wera lobby so c'est là tous en squad wera lobby député ne soit mi député wera to nda bo batala ba ndo so mbongo to nda ko ane wera banda to banda tile na so to ngana ba imeba so to ana banda to banda so lobby to wera ba bi ka so mi lupango ba tala mboga so na député omoni ke to bando changer maloba parce que oyebi ke wera so na sala orphelinat na azana mama député te zompana wera so ba Brazzaville awe obi beta mutakati akenda Brazzaville akenda mimana ba dongo yo pesa tina hôpital na hôpital kuna tanga kenda kuna azaki député te wera so nkana chango wana crash avion ko yana oyiba bakufa kuna nana kenda botala bango kuna mutalibusu wera so akenda azaki député te zompana wera tango asoba wa shege tanga benga bana basira sala bazaki député te so tous les babi wana to bosa na ngote e koma siko ke o bona mbonga ko ngozwa to azana sala ngwazana ki député ti donc tanga banda déjà ko sunga batu azaka ka député ti mingi baba wa perdre parce que on est qui avant à côté masula politique perdre sa côté masula président we ranson a oki mabino boete parce que président we ranson ala sel mut oyo o aza a député boza na place ni on to bokuta na bokuta ne kana la samba so ga le kiboye yeba ke mardi o mona mercredi o mona jeudi o to za na ngo difficulté na ndene est-ce que parce que difficulté ça non parce qu'on aura beaucoup de kunati musique le wana ça maison mais yayiti donc pour fanatique union surtout peuple to ozalake azana likambo oya kolobe pa ya président we ranson akokuta na facilité na la zamba playa apesi o ba vie na bango akokuta na facilité na ba concert yé pas ça mutazara te ya matisi vite kana rien à voir to yeba ke to za na besoin batu o ba kolobe la biso zomba batu o zo mona te ke azana no azo lukana azo luka nanu omoni bakomoleka awa babandi ayo bamisu bakomoleka awa babandi awa otambola otebo otenga ngai to nakoma yo ozobaluka na makolo awa kaka ozobaluka ozobetela bato ka bespoir awa sikoyo ntango tovote okimanu kaka zokompa po bato omote bato balobaki omoni bato eboso tovotai bango bayaki awa bato bavote bato mpona ba1000 fois bato bavote mpona mabolo sikoyo lelo bakomatambola baji bakomata sikoyo wera aza bongo te wera deja aza moto ya bato zompana avant kutu makambo oyo aza deja avandaka na bato bomonaka deja aza motu moko bahumanité azosala makambo deja ebele ayebi pasi ya peuple oyo
oyo bapesaka ye barapport bapesi barapport babe en tout cas yo ndoko oza boye eza oranso en tout cas biso tovote yo fo olobela biso boye na boye ayebi mpasi na bango akoloba topesaka chance na vie moko tovandi mpe boye bayebi so likambo topesi mpe moto chance biso sikoyo tozalaka kaka so likambo Congolais nka kokomande kone Congolais. Depuis le prince la bouche autorisée de Wera son qui le fait tomber la commune honorable. Pour moi depuis le prince que d'avoir facilité peut être. Et en facilité. La commune a un domaine honorable. Des ans facilité ma casse, sauf que été nga le long de Baxam sauf que na ko mola tande ba veste. Oh, la bouche autorisée honorable. Est-ce qu'au niveau pour ma cambo on va venir d'ailleurs on nous biso on est tout posé on va parler ma biso na derrière ba 50 ba doit ça. Ah ba tenio kabeli dans un mona ba china ngapi wani bo ba moi makasi boyo kanze fona saka na veste wa ko ba risquette wana za tona ba dokioti qu'est-ce qu'on a parlement ya koti ngaza di bana na bana na ozela rapper sans répondre ba solo. Ah oui, là c'est pas le prince. Voilà, là, il y a une raison là nous sommes déjà vers la fin, tout le monde est déjà vers la fin et tout vu que peut déjà santé, tout le monde déjà santé de déranger mon bouquet et tout. Moi bah Nicolo au big concert il y a na Bibo tout ça bon on a arche de Noël na Bibo ça samedi. Donc samedi vraiment tous les fanatiques à venir musique à maison mais boya faut me belé boya tout ça faut bonne musique voilà et puis bah oya bah ça dernière chance on soit déjà avant goût ya formidable donc la formidable soya déjà né tout ça pour dire décembre à dire bah soit déjà parking oui genre bah soit déjà parking pour la formidable tout ça tu as 5 titres, tu as 3 génériques, tu as 2 chansons. Dans 3 génériques, tu as un générique qui a Tarsi Jaune, tu as un formidable, tu as un parking. Donc, dès que tu as un parking, les bima, babi côté ça bord bien, dans un parking. Il faut parquer qui toko. Côté ça bord bien. Côté ça bord bien. Côté ça bord on est bien, aujourd'hui car nous côté on parquer on bien. Il faut parquer bien dans un parking. Quand on a tout bimsa tout le monde pense. Pour que les oya mabe, oyo kaswa ambulance. Ndenge koti sikoyo na minute sikoyo esali ebaluki esali tono zo on prend temps esali tono esali sikoyo par ambulance ya mutuka ka ya mutuka evite oyoka kio ambulance ebeti tono zo omona siko nde ebeti tono zo senga soko zwa sikoyo kuide yango tali boye nde ebeteli tono tokosala ndenge ni sikoyo tali boye bato baye batali oyo eza pena irrécupérable. Mais comme quand tout le monde a ça, banzungu a vu quand moi ni dipenda que c'est banzungu ou pas ça peut-être lui tout cas aux huit que tu comme les je sais masiko aux asiko parti ni siko yango so on va partir ya mo penda donc la minute au ya donc tu n'y on te fait bon quand ça bon bien à parquer bon on est bien à parquer on est bien à parking déjà décembre a déjà bossa na monde ya bandi déjà obina déjà au CP là ba fête vous a déjà au CP là parce que total ba générique je bima déjà donc on a pena quelqu'un ba to ya posa we ranson tala to obina te ba bioto zo bima to zo yokate to zo ngaka obina c'est la biso to obina ndo tika obina te ba générique que voir mis sur les marchés et beta mis na yebi so yo bato baza besoin babina siko bana besoin babina baza ce qu'on a besoin babina yango siko bazozwa siko parking parquer siko faut parquer donc ils ont déjà pour se retrouver et puis tu as des chansons où les rois doivent faire sous chance na café roux na chanson moko pesi chanson moko oyembeli honorable Paul Binou Sama donc na kati ya nzemi na ye ba oyo ka pe ba mission na biso ko ya sika oyo ba nouveau recrit donc ba zo pe chance ya ko exprimer ba vocal na bango ndeti ba dinara che vocal kuna to za pe na chambre ko le roi de fora pe sina Nicodème donc ba mission na biso pe sika ba ucha ba vocal kuna oyo ka chance ba sai ba Arnold Basile ba ucha ba nini oyo ka ba Jenny oyo ka ba satellite boyoka ba Ronaldinho donc vraiment ba mission tout ba venir donc boyoka bango vraiment calamité bozwango donc tous les fanatiques à venir musique à maison même Nicolo distraction santé donc surtout doit concentrer na formidable et puis doit concentrer kaka na propagande ya président na biso relation
donc mikolo mwana maison biso tout toza na biso déterminé ya kosala propagande ya président na biso Weranson. Donc ça n'a rien à voir mutu moya ko distraire na makambo boni kambo donc et puis bato nyonso tout boza partout dans monde entier o bomona ki ba makambo circuler ke o ba betaki président Weranson o abukani aza président archiphone kuta eza ba image ya kala ta masala accident bazui yango ba montango batia na kosala propagande ya président mais biso toza nzambe boye ba biso toza concentrer la propagande ya biso. Donc bateau tout bazana besoin papier de presse numéro de contact contact ngai bobe nganga déjà na plus ya Willy Mosheni pour biso babeta lisu 248 code donné za ya mwana nga plus ya Willy Mosheni 97 067 1644 donc plus ya Willy Mosheni 97 067 1644 soit tu bien appelle la plus ya Willy Mosheni 89 99 55 194 là na porté occasion na remercier grand frère na Paris chef Verbem Lobo na Paris na pesi bambote na ya garin Pundu na pesi bambote na Basiman Kinganda ba Basiman pourquoi pas na Kandi tous ces va Kandi na remercier vient ngai ya Willy opélé la MTT le Japon na kata Dibla pourquoi pas na ya Willy Pinseme na pesi bambote na ya Roger Mvumbi na remercier Caleb Lola na kata États-Unis pourquoi pas na Dieudonné Moulobe na ministère cash na robo sanote de l'as bien na robo sanote na pesi bambote na makasi na yé moko balobi blanche quinoa yoyibi so na bosano ebebi blanche quinoa na robo sanote na pesi su bambote makasi na niveau à Londres mutu na ngai titi mofuta 3-2 na bobosa na hote na pesi bambote na ya boga lidia bana maji à Londres pour pas na papi kibanda somba lelo la talelo et puis ba bureau na biso nyonso ba staff na biso to wenge musika maison na pesi mo bambote makasi et puis ba président ya ba fan club na biso na pesi mo bambote makasi le roi ba président na Lille na moni ba DJ Geneva de Paris na moni ba Rosny Guicha na kata Geneva na mo ba honorable Lutumba ne tombera jamais pourquoi pas na Blanche Made na kata Londres pourquoi pas na Yves na Londres pourquoi pas na Oscar Akwangu na pesi bambote makasi Claudine liwala na robo santé Claudine liwala na robo santé et puis na pesi bambote na Alpha Mpuya pourquoi pas na Nathalie Kabila na robo santé Nathalie Franck Kabila na pesi bambote sus na yemoko Jean-Pierre Lebo na kata ya Paris donc ya bateau tout balinga papier les points on appelle honorable Timothée Chimanga Bambote honorable empereur JP Lumbala maselanga MDD business fison itu pour représentant voilà ba panneau solaire na kata Congo na pesi na Jolvet Samba la fia Bordeaux Bambote makasi pourquoi pas na yemoko grand poète maire de maire wabi leader bambote msika eskozali donc na bat na boaki te na remercier ka place haute to za na lemba na couloir tekele et pas moment na biso pesa Mustafiri donc wana mona babilo Mustafiri okuta ba petit na ngelo bazana donc bambote na musika malaika voir papier les princes. Ah oui, là c'était Papi le Prince, Papi la bouche autorisée de l'artiste Weranson. Alors nous sommes déjà à la fin, donc un grand merci à tous mes fans, merci à tous nos abonnés de Les Amis TV, composé www.lesamitv.com et un grand merci à celui qui m'a accompagné aujourd'hui, donc Denis, big dédicace à toi, celui qui était derrière la caméra, big dédicace à toi et pourquoi pas celui que j'appelle mon carnet d'adresse, donc c'est ici là où tu es, big dédicace à toi et merci infiniment à toi DNP, la soirée était vraiment magnifique. Joyeux anniversaire à toi mon grand frère Santiago, donc Dieu de grâce, que le bon Dieu t'accorde encore plus, mais de plus, donc ça s'est fait, bon anniversaire à toi, 10 champagne, n'ayons pas à la maison, tu vas prendre, bon anniversaire à toi et pourquoi pas remerciement à celui que j'appelle donc Papi mon coton et quand moi Miss K quand c'est là je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine. Makambo ya boto muna kamoka na meeting ya president. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya ministre. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya député. Mais boto la sikoye komelinga. Wapi na Les Amis. Deux micros à la fois. Ni par ailleurs kaka awa na Les Amis TV. Batu nyosho oyo bolinga kama solo ya kitoko. Batu nyosho bolinga ka boyeba makambo ile kaka na kati ya mboka. Batu nyosho oyo bolinga ka boyoka ba comédie ya solo, ba divertissement ya solo. Batu nyosho oyo koseka sila bino. Batu nyosho ba mbuma ya koseka et comment
et comme colo. Balobi, nulle part ailleurs, kaka on a les amis TV. Les amis TV de Makambo. Les amis TV de Makambo. Bon lukanga kunate. Bon lukanga pe mupanjote. Bon lukanga pe likolote. Ni kutunase. Parce que na famille na kati ya les amis TV. Balobi, millions subo s'abonner. Ko s'abonner ça ngo ya ofele. Soko beti kaka les amis TV. Tanga ko bimisa yo na les amis, ba image les amis, o bwaki kaka mise yo mupanzi. Okomona esika moko ba komana rouge s'abonner. Et ça nango ya ofele. Ozwi kaka musapi na yo. Musapi yo sela ka makambo epele wana. Musapi yo ko tsona lisu pela ko longola bipoti. Musapi yo oyebaka na ko seli kambo yo yebeli. Ofinika na rouge wana tui. Et comme monsieur Yongonga, si vous êtes un catholique, vous voyez pas que vous êtes un gongate. Si vous êtes un missionnaire, vous voyez pas que vous êtes un gongate. Et que vous êtes un gongate, on finit juste pour mon voilà. C'est-à-dire comme il a dit, ok, c'est que au commis et na les amis. On a qu'on bande pour profiter, n'a pas produit les amis TV. Et yokinga, abonne-toi. Et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut venir une boucle de bokondi à Lola. Mais ceux qui s'abonnent, Nzambe, n'a pas single yo. Attends, quand on Lola, 10 jours de l'ifelo. Oyoka moto nenge tumbaka. Moto suke tumbene de bok. Oyoka nenge chwaka. Suke tumba yo na kati. Nchoku mubimba. Oyoka soma nyoso na po osabona kite na kati les amis TV. Nulle part ailleurs ici, les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning, my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, papi. I love you, Mokoto. I love you, papi. Les amis TV. Bon s'abonner.